Kari ndeni otanga kombo na ngai yaka byo kai yana biso yaki yana tozo osane tozo ngo manke na camarade na yo te Kari yenge bana no ndeni na tanga kombo na yo yo somo na fa na tanga kombo no aka na vanda na plateau na somo na otanga kombo na yo na mondo to ngo mekanga mama na omo na baba somo ke mo to ngo mekanga. Attention, na camarade noté 1. Na niveau mona yote na camarade noté. Boye ba théâtre lelo fo ba opesa ba to respect na camarade noté. OK. Tamu ye lobaki, yo lobité. Tamu ngana lobido e koloba. Ko loba na groupe na ngana mema de ngambo, ba kina mission na groupe na nga. Mama, attention, na so na internet. Na koloba oya yo na yebi na koloba mo na internet wana sika oke na ngate. Soko ngoluka makambo okozwa makambo dozwinga ozwinene botai kosa to yebe siko sa sortir Kari mi pesa valeur mi pesa respect na tanga kombo na yote na tanga kape kombo na yote na mona kosa na mondo na yike Kari na vivaka mi pesa respect jana ça no makambo no Ernest mi pesa respect na ebisio mi pesa respect ola yo ngana yebi ola yoka oto yebi na oloka mona internet keba kolika problème nangate na tanga kombo na joso mana na fana tanga kombo na yo na mona sima mondo kanga yike kana za na mokila sa théâtre nena fana na bona raison na côté o janga bio sabi ana biso baba ko ola wa pene porte kwa to manke yo makenga yo Kari yo makenga. Attention. Mi benda koza pembe na ngate mi benda. Ta eza mabe mama. Ta eza mabe mi benda. Tamu ya lobby, voice ya lobby. Ko lobby te. Boko mo sala ngani koteri, boko kanga ni na butu ni na moi. Na olonga bino nyonso ko mtoko kanga zate. Bande de jalousie. Nana eza do likamu no Ernest. So di no tanga di ba no internet. Lukama kana ba problème. Karine ma chérie. Karine, s'il te plaît. La bonne de Dieu, on a bonne nouvelle. S'il te plaît. Va vraiment couper ma là qui fait comme mon thème. Allô Karine. Nyo tanga kombo na ngai yaka byo kai yana biso yaki yana tozo osane tozo ngo manke na camarade na yo te Karine yenge bana no ndeni na tanga kombo na yo yo somo na fa na tanga kombo no aka na vanda na plateau na somo na tanga kombo na yo na mondo to ngo mekanga mama na omo na baba somo ke mo to ngo mekanga. Attention, na camarade noté 1. Na niveau mona yote na camarade noté. Boye ba théâtre lelo fo ba opesa ba to respect na camarade noté. OK. Tamu ye lobaki, yo lobité. Tamu ngana lobido e koloba. Ko loba na groupe na ngana mema de ngambo, ba kina mission na groupe na nga. Mama, attention, na so na internet. Na koloba oya yo na yebi na koloba mo na internet wana sika oke na ngate. Soko ngoluka makambo okozwa makambo swinga ozwinene botai kosa to yebe siko sa sortir Kari mi pesa valeur mi pesa respect na tanga kombo na yote na tanga kape kombo na yote na mona kosa na mondo na yike Kari na vivaka mi pesa respect jana eza no makambo no Ernest mi pesa respect na ebisio mi pesa respect oya yo ngana yebi ona yoka oto yebi na koloka mo na internet keba kolika problème nangate na tanga kombo na joso mana na fa na tanga kombo na yo na mojo kana yike Kari na za na mokila sa théâtre nena vanda bona raison na côté o janga pio sabi ana biso baba ko to wala pene porte kwa to manke yo mankenga yo Kari yo mankenga. Attention. Mi benda koza pembe na ngate
lobby. Bolo lobby te. Comment c'est la manicoterie? Boko kanga ni na butu ni na moi. Na olonga bino nyonso bo mtoko kanga zate. Bande de jalousie. Nana ça doit kamuno Ernest. So li no time bi ba no na internet. Lukanga kana ba problème. Yo tangu ye olobaki te pour ani. Karine. Na asmola binote. Au moins internet est finganga. Mutu lukanga na ba problème te. Mutu lukanga za mutu eza bien te, mutu lukanga na ba problème te. Tangu ya lobby. Tala rétroviseur et ngelo banini. Elle va qu'elles ont confirmé makambo mazo ba internet. Yo faut no tabi pe ko ba fatute. Faut pas faire fatu to ni makambo te. Toi no lobby kananga. Karine, s'il vous plaît, attention à bien dit. S'il vous plaît. Yotamou, naina loba bonsoir groupe. Yagabi aye na privé attaquer na makasi na privé. Naina loba boye. Oyo kanga bien. Yagabi toza chimokote, toza ba camarade te. Toza ki camarade te, toza na kati ya groupe par rapport à ndenge muninga na ba kotisi na morgue te. Ba voice ya mabe na kati ya groupe. Soki maafa saki message ya mabe afinga Yagabi, moi je sais pas. Moi na répondre qui voice ya Yagabi. Bonsoir. Elle a répondre yango Yagabi ala ntima na privé to soigner makasi to lebela di mabe makasi. Na ina loba Yagabi a se respecter, ngana se respecter. Soki Yagabi aye ko kota na kati ya vie privée na nga esima te to beba na mabe makasi en tout cas pour moi na na impoli. Na ka très impoli en tout cas pour moi na impoli comme Yagabi. Azana âge oyo mama na nga sana ngo. En tout cas okuta na mama na nga ya sala théâtre que me ba sa théâtre kitoko. Premièrement na lelo de son na loba ya mwana. Alors place la relation na bina mikie mwana ngo ba ke ba relation ne ki abino ça. Ce to kuta na TV to va na kimia ndo va ti kimia a loba te et ça te question ndo na loba ta à sa relation tété. On a tous toza a mutunyo sa relation. Alors le roi Nicolas va ça a bobe le Yagabi mato s'il vous plaît. Bonsoir la grande famille SOS Diana. Problème ni ile kawa onzambe. Atukana kwa kuna ndana hapa voice tete liko na Monica ka olembo siliki. Eza problème ni. Pardon Diana boli mwanzambe. Karine micha na place ya leki. Nani Babenga nani Gabriel Azayaya micha na place ya leki s'il te plaît vraiment micha na place ya leki ata Gabriel Siliki micha na place ya leki tika ile eza malamu na hivi bete problème en eza ya nini na ibate SOS pour Diana obe kufana ngokaka ekufana ngokaka boy badi koluka ba problème. Bonsoir la famille, bonsoir. S'il vous plaît, le quoi link Nabino, le quoi la camarade il y a pas de moussous pas. Non, c'est la biso tous à la caca na bolingo. Tout peut ça sous ma tout forme, mon boy qui va misana que je la biso. Tout ça, il y a des monde, il y a pas de monde, pas pour na capa sala na ba baby. S'il vous plaît, tout mes canaux pour problème au toi na tous les lanons monima kala ndenge to pesa internet ba titre ya ba nini ya ba émission tande to ni to kotila to monde na matina ezo yeba na deuxième monani on a pour ça to raisonner tous mes canaux pour battre la famille on a moni auto zaki na montant moninga biso zaki na problème to ya na biso za na problème tous mes canaux pour battre la moi feeling wana tous les la moninga to na pasi to na sei toi na makambo interpellé bichoté vraiment makambo interpellé bichoté vraiment Yagabi pe partout ka zone ka zone bisa kokyo lo balanga te pona na pasi à garder silence wa moni na kokyo lo ba pour apporter un plus na makambo to sala à lobby tout ça là bas tout ba conscience na biso en place s'il vous plaît je suis en bas boyo capacité mais en bas
bapupe bayoka mpasi awa vraiment nga nazoyoka mpasi naza moto ngai minata nayoka bavoiso nyonso na groupe bateso balobaki franchement naza bavoiso na yimaki bavoiso na yimaki mais Nathalie lelo ezaki alelo ezala nani question mark naolela bomona naolela te na kufi me naolela te nte nga nalomelelanga moko naolela lebi nzambe nga mama tinga na bezono lubana nanga nakoli na onavia mbutu lelo so na sante bana nga batikana nani naolela mnongana ezalika bana nzambe bana batela biso tomona bana biso nde bakokola s'il vous plaît mpona nini baliwa mosusu ekoki kointerpele biso te mpona nini baliwa mosusu kointerpele biso te tendazaki na makila na melo natiki biso mpona toto mikitisa komikitiseleki nyonso kabino misi bavoice Yagabi, pardon. Yamado, pardon Karine. Pardon. Tu peux savoir ton support, tu peux savoir ton accès. Ton finger. Pardon. Bonsoir à tous. Les artistes, vraiment, on dirait tous en absent en mawa. Il y a des conabisous à tiki bisoté. Parce que franchement, c'est désolant. C'est désolant. Je préfère encore aux Alana en école primaire, peut-être pour comprendre mieux que Bissot. Parce que, on dirait, mon lit, moment où il télémé Bissot, toujours comprendre karaté que la minute où tous en a besoin, il y a pas maquillé les OET, conflit, mon bas 2 balles, où il faut rapporter Bissot et l'autre. Tous ont une conscience dans mission en place. C'est honteux ce que vous êtes en train de faire, surtout quand on a mis en place. Au final, nous avons un comportement oyo. Nous avons changé mon comportement dans bisoté. Hein? Et pourquoi vous sur le privé, vous ramenez tout dans le groupe? Est-ce que vous pensez que nous avons besoin de bêtises? Si vous avez vos bêtises, vous avez vos conflits, vous avez vos comptes à rendre, allez gérer ça ailleurs. On n'a pas besoin de ça ici. L'économie soit confie vraiment conscience interpeller bisoté. Non mais franchement, vous êtes comporté le roi pour avoir responsabilité. La plupart d'entre nous, vous avez la personne audio, la personne privée, vous avez responsable, vous avez maman bana. Vous avez sa responsabilité. L'économie soit dans la morgue. Pas si ça mission dans le thème. Mais il faut vous voulez vous rendre des comptes. Franchement, ils ont maming. Laissez mon coup de bien un artiste comédien, ça lui sous-souter. Tout prendre conscience. Vous avez maman Nicolo. Vous savez là-bas, H la binote. Par contre, ça a moins de 40 ans. Bonjour la famille. Hey Luz, Ada, kasi lié on a la tinda qui bobina supprimé. Et ça qui lié à film était. On a côté siko ba chobe nga siko la direct princesse mamni to yo kapenza ba voice bimi na groupe no yona ngwa tinda ya groupe. Yo mo na tinda do voice wana kuto. Eza ko de discussion te. Eza on ba de to sur la famille za ko na groupe. Kande Karina lobaki, kande Gabi pa lobaki ba su yango ba tatini yango na internet na kuna na ndena ni president Ducha lobaki to nyoso to eza kuna. Vous avez un soni peut-être on a matin on coupe non matin on coupe mimi ma voix stopé dans moi ce soir que continue on kuna c'est ça bien franchement c'est pas bien ça. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. On coupe non yo non ba bon voix c'est un ngoma chika amingi nganita. Bon, toke nango boy o ayebiki
Yemoko abimisaka audio a se retirer na malembe parce que na auto sola na masanga mo outraquer ba numéro nyonso eza na groupe oyo outraquer ba numéro nyonso outindela na ba capture bon bino bokotisa bato na groupe botala te so nani azani bokoma kotrake ya ndenge batransferaki bamessage wana donc avant na ya obimisa yo awa tona bimisa bino awa mutu na mutu oyo ayebi ke aza conscient to aza consciente ke atransferaki bamessage ami retire mpo nazotinda répertoire nyonso ya bato ya groupe epa masala na informaticien aotrake yango aoyela biso bapreuve. Papa. Allô Karine. Karine, mais nous sommes comme on a gagné. Il y a quelqu'un qui a un abisso, il y a un chose, au sanet, au sol, il faut manquer. Là, un camarade n'a yo. Là, un camarade d'hôtel, Karine. Et il y a un non déni. Là, t'as un combo na yo. Yo sommes en affaire, là, t'as un combo no. Après, na affaire, na plateau, na sommes là, t'as un combo na yo. Na mondo so yo de kanga mama. Na mo na baba so mo ki mo to yo to yo de kanga. Attention. La camarade noté 1. Na niveau mon na yo te la camarade noté. Boye ba théâtre les lo fu ba opesa ba to respect na camarade noté. OK. Tangu ye alobaki yo lobité. Tangu ngana lobi do eko. Ya gabi ba niveau mon te mais bien ba le bosala maboke bosala niveau mon coach. Ko lo ngati na groupe na ngana mema de ngambo, ba kina mission na groupe na nga. Mama, attention, na so na internet. Na koloba oya yo na yebi na koloba mo na internet wana esika okena ngate. Soko ni ngolu kama makambu, okoswa makambu. Oswinga, oswinene botai. Comme ça, tu aurais bien pour s'en sortir. Car il me fait sa valeur, il me fait sa respect. Na tande kombo na yote, na tande kape kombo na yote. Na mona koso na mono na yiki kaka na vivaka. Mi fait sa respect. J'en ça dans makambu no émission, mi fait sa respect. Ernest abimana ya mado, mi pesi respect. Na simona muneno bimana ya Ernest. Nzambi wani. Amashe mtiko bomanga. Oya yo ngana yebi, ona yoka oto yebi. Na koloka mona internet keba. Koloka problème nangate. Na tanga kombo na to soma na tanga kombo na yo. Na mona soma moni yoka na yebi ke kana za na mokila sa théâtre. Nena fonda na bola raison na côté. On gagne capio ça bien na biso. Ba ba boto on va pas n'importe quoi to manquer, on manquenga. Yo Karine, yo manquenga. Attention. Mi benda, koza pembe na ngate mi benda. Ta eza mabe mama. Ande kuna tuna ya gabina ya madusu wa bundi nani ogani. Bami baye ba mbinga nzo. Nani ogani? Ta eza mabe mama. Ta eza mabe mi benda. Tangu ya lobby, faut ya lobby. O lobby te. Pour commencer la manicoterie. Rit Ernest salamu amchi pour la yamando après âge yamando na yebite. Bamba wanga na katona mibal te to bimana entre biso te poni malaksate. Alani mobile mabete me poni ya bomba ka fo ala kisabato. Okokanga ni na butu ni na moi. Na olonga bino. Bonsoir maman Irène, mambweni kamata bisous. Sokomta okokanga zate. Bande de jalousie. Nana eza lo likambu no Ernest. So dira lo tanga bibal no internet. Et alobaki te pour aller. Karine, na asmo na binote. Au moins notre internet est finganga. Muto lukanga na ba problème te. Muto lukanga za muto eza bien te, muto lukanga na ba problème te. Tangu ya lobby. Kala improviser elinga lo banini. Elinga ba kazo confirmer ba makambo ba mazo ba internet. Yo faut no takipe comme fatute. Faut ba fatu to ni makambo te. Pour no bikanga. Karine, s'il vous plaît, attention à bien dit. S'il vous plaît. Mongolela zable toxité ozala digité
ya oyo maman osiko azoloba mpe na groupe so andokanga zolo toyebi te makambo azoloba ezoyokana te makambo ezali leka bien pardon ziki talobi bolingo ekipaka age te epa babantu ekipa biso bato ya babantu ekipaka mobali fa azalaka mokolo pardon, je te demande pardon de tout mon cœur, Karine. Calme-toi. Bonsoir maman Kimia Sarah, star na biso ya TikTok. Naina loba bonsoir groupe. Ya Gabi aye na privé attaquer na makasi na privé. Naina loba oyo kamade. Gabi toza chimokote, toza ba camarade te, toza ki camarade te, toza na kati ya groupe par rapport ya ndenge moninga na bakotisi na morgue te, ba voice ya mabe na kati ya groupe. Soki ma afa saki message ya mabe afinga ya Gabi moi je sais pas. Moi na répondre qui voice ya Gabi. Ya na répondre yango ya Gabi ala ntima na privé to swani makasi to lobela ni mabe makasi. Na ina loba ya Gabi se respecter, ngana se respecter. Soki ya Gabi aye ko konta na kati ya vie privée na nga esinga te to beba na mabe makasi en tout cas bomona ngane na tempo. Bobeba na kaka toyebi bimana Ernest bobeba na kaka ndo luka epe bolukani bondi biso pe tosala ka analyse toyoki déjà bimana Ernest bobebana naka très impoli en tout cas bomona ngane na impoli comme ya Gabi azana âge oyo mama na nga asala ngo en tout cas akutana na mama na nga asala théâtre comme ba sa théâtre kitoko premièrement na yelo eboso na loba ya mwana alors place la relation na bina ni kie mwana ngona ke ba relation ele ki abino ça c'est que kutana na TV tofana ka kimia mungavandi kimia alo bate et ça te question ngana alo batana asa relation tete on a tous toza awa mutunyo ça asa relation alors le roi Mikolo basa awa bobele ya Gabi mato s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît banana ngo babenda ya Gabi mato ya Gabi ayokani te banani mama top Bonsoir la grande famille SOS Diana. Problème ni le cas wa Nzambe. En tout cas na ko kolanda na ba voice tete ko na moni kaka olimwa siliki. Eza problème nini? Pardon Diana bolimwa Nzambe. Karine micha na place ya leki. Nani Gabriel Zaya micha na place ya leki s'il te plaît. S'il te plaît vraiment micha na place ya leki. Non, nakondi ekipaka Gabi asiliki micha na place ya leki tika ileka. Ok. Eza malamu te. Nayebi pete problème awo eza ya nini? Ya Gabi fala vana ne kalba voice wana ndi banda osona na mona privé il fallait pas bailler na otina groupe bata groupe baza ba infiltrer ba memeli biso ba mama YouTube et voilà mama chaîne to na ki YouTube na ki mukulu to za ba mama YouTube ba memeli biso ni ba memeli biso lelo pe to za na suite et indi le susu lelo ba swana ki le susu biso to za suite biso ka to ya to chili no etali biso te Karine micha na place ya leki nani babenga nani Gabriel Zaya micha na place ya leki c'était Karine abi Gabi azayani taza age moko na mama na ya Gabi ko bota ya mandonde bomona wana mama top fo bongosa maloba azaya te ko bota wana ya mandonde talobe zanga te boki vo sa mando abi ya Gabriel aza mama na za age mona mama na ye mama top abi azaya taza mama na ye. S'il te plaît, vraiment, micha na place ya leki. Ata Gabi asiliki micha na place ya leki tika ileka. Eza malamu te. Nayebi pete problème awo eza ya nini? Naoyeba ke SOS oyo Diana obe ekufa nango kaka po ebandi koluka ba problème. Bonsoir la famille, bonsoir. S'il vous plaît, le quoi Ruth, so makambo zobima parce que baloba ngo déjà nani aloba ngo Mike la digesse aloba vérité balingani te baya akwana basala rassembler baya basaki samba et pourtant na mutema na bango bamilingani te ndo mona bango wana basala rassembler baya akwana ba kongo monde komusa ba live mais bamilingani te na bino
la camarade botana décor na théâtre agangaka décor na groupe akomaka mwana mokie aloba malembe oyo décor moto aolobe aopesa bayaya conseil ya bato mosusu nosinga biso tozala kaka na bolingo topesa susu bato forme mobo ete oyo bamisana kozwela biso décor bopesi biso déjà forme na forme na détail nyonso bopesi biso siko bopesa biso nini te tozwi déjà bopesi déjà forme nde bozala bomilingani te triste réalité vraiment mamaki bopesi biso déjà forme bolakisi biso ke nde bosala na no théâtre yango bato mingi omona mbasu moto boakufi bayaka kaka balela diana ande kobela bato te bando olakisa toke ndeke kotala ntango kaka akufi bakomi kolela diana bozalaka moto akufa boya bomilingani te bopesi déjà biso forme na détail nyonso Ingrid Zola bonsoir bopesi biso déjà détail nyonso toyebi bomilingana no tezalaka noka mascara théâtre eza monde ya bato moko babomanaka basala na bamabe s'il vous plaît tomekana kobomba baproblème oyo twa nango tolela no moninga tala ndenge topesa internet batitre ya banini ya baémission ta nde tolingi tokotela bato mbongo na mamesanga bokotisaka bopesi biso titre bavideo mosusu eya soki bavoice ezoya baswani lisusu lo biso tokotia yango opesi biso deya makambo kaka bino na bino opesi décor alobi yango bopesi biso batitre mpe koya kaka s'il vous plaît tona posa tort to raison te tomekana kobatela famille wana harmonie oyo tozalaki nango ntongo moninga na biso azalaki na problème mpe oya na biso azali na problème vraiment nga nazoyoka pasi naza moto ngai minata nayoka bavoiso nyonso na groupe banyonso balobaki franchement naza bavoiso na imaki mais natali lelo ezaki alelobi ezala nani question mark naolela bomona naolela te na kofi mais naolela te nte nga nandomilelanga moko naolela lobi nzambe nga monga ntinga na 2 ans nobana nanga nakoli nao navia mbutu lelo so na sante bana nanga batikana nani naolela mnona ezalika bana nzambe bana batela biso tomona bana biso nde bokokola s'il vous plaît mpona nini baliwa mosusu ekoki kointerpele biso te mpona nini baliwa mosusu ekointerpele biso te tena ezalaki na makila na mai comme tout le monde aza na kati ya groupe mais lelo atiki biso mpona to tomekitisa komekitiseleki nyonso komekitiseleki nyonso s'il vous plaît yagabi pardon yamado pardon Karine pardon topesa bato mosuporte te topesa bato jaxe ya ofinga te pardon ya Gabriel encore bamama YouTube azokanelo solo bavoice ebimi lisusu ya Gabi osambo Bonsoir à tous. Les artistes, vraiment, on dirait tous en abisso na mawa, ya ndeko na biso atiki biso te. Parce que koyoka audio nyonso ezobima awa, franchement c'est désolant. C'est désolant, je préfère encore kozala na bana en école primaire peut-être pour comprendre mieux que bomona moto azoloba kwa sango peut-être yemoka moto abimisi bavoice wana bino bato ateyate bakomelelaki bino nyonso na groupe to bakaka infiltrase na groupe ndeni biso tozwi bavoice na groupe na bino bomona moto oyo aolela toza na ntango matanga mais ye moto mona atindelaki moto na voice atiali bosala banalisi epa bango bakoki bakotisa encore bango nyonso bakomona bachaîne YouTube otala nde nani azoloba duce ndenge azoloba nava basango monaka ye moto abimisa mpe voice wana parce que oyo on dirait molimo moko etelemeli biso Rebecca lobi nalingaka Gabriel alingaka preshanga te bonsoir nalingaka te Gabriel bon Ruth Rebecca kisi bon comprendre karaté que la minute oyo toza na besoin ya bamakelele oyo te baconflit moko ya 2 balles oyo ekorapporte biso eloko te tozongisa nano conscience na biso en place. C'est honteux ce que vous êtes en train de faire, surtout bandeko na biso ya basi. Vraiment ofinga nyonso bafinga
biso likolo ba comportement oyo changer ma comportement na biso te hein? Et pourquoi vous sur la privé vous ramenez tout na groupe? Est-ce que vous pensez que nous avons besoin de bêtises? Si vous avez vos bêtises, vous avez vos conflits, vous avez vos comptes à rendre, allez gérer ça ailleurs. On n'a pas besoin de ça ici. Les Colombais sont couffés vraiment conscience, il y a conscience d'un biso et qu'on interpeller bisoté. Non mais franchement. Vous se comportez le roi par responsabilité. La plupart d'entre bidons, vous y la personne audio na non privé vous êtes pas responsable, vous êtes pas maman bana. So bandeko so to comprendre bien en fait il y a Gabi na Yamadou basone na mona privé. Tant ba mon basone na privé ko kite ba lobi to me mona groupe na mikolo ba calme so yambo voici nyo c'est comme un groupe pas ta groupe infiltré mon quoi za na atinde biso ba maman YouTube. Sans sa responsabilité. Ndiko na biso za na morgue. Pas c'est biso na mitema. Mais vous bimi na bilo na contexte matanga. Vous voulez vous rendre des comptes franchement, ils ont marre. Laissez mon coup de babé dans un artiste comédien, ça les sous-souté. Tout prendre conscience. Vous avez maman Nicolo. Vous savez là-bas, H na binote. Rich, yo bongo, tindela ngako. Yo bongo, batinda kato tcha ba yoka. C'est wala lobo sala comme ça to tché pelika mbala moko. Bonjour la famille. Y'a Ilous, Ada, kasi lié au moins la tinda qui vous bien supprimer. Et ça qui lié à film était. Mana côté siko, tu bien un siko la direct princesse mamie toyo kapenza. Bande konanga bo aimer vidéo s'il vous plaît, bo aimer vidéo. Ma voice est bimina couple, mais on a moi tinda gros. Et on moi la tinda voice wana kuto. Et ça on de discussion té. Et ça on ka ba net au solo la famille ça la bon au solo la groupe. Quand de Karina Lobaki, quand de Gabi pa Lobaki ba su on ba tatine on internet na kuna na ni président Doucha Lobaki donc nyo soto ezakuna. Ils ont mambo soni peut-être on a matin on coupe na oté matin on coupe mimi ma voice to pena on se zo ko kotina on kuna c'est bien franchement c'est pas bien c'est pas Moko na bino ka mutachinji. Biso ba toza vana na biso na YouTube toza na actualité. Moko na bino ka. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. On écoute nous ka non ba pour voir ici à l'issue Zamba Lola. Oh, zo les locaux. Maman Chika, maman Tumba. Oh nani, oh tendresse. Oh tendresse. Oh, zo les locaux. Oh la moitié. Oh la mobile un jour. Vérité koyebana. Oh Gladys, Gaëtan loba bongo beta. Abeta nana ki obeta ya Yamadou na total. So abeti ya Yamadou babundi na Ernest. Yana kutango bonso abotinda je m'en fous. Etalinga ikutuki. Nana kasuki na yetu. So za mobali oboti sanga. So za mositu obomana. Bonso asusu botinda. Tufi ya moto azo sala makambo. Bon, toke nango boye o ayebiki yemoko. Boyoka décision ya Douche, je pense que ça président na kati association na bango wana boyoka décision Douche a joué au final. Il sera audio à se retirer dans Malembe parce que on a autre chose là masanga mo au traquer ba numéro nio suizana na groupe au traquer ba numéro nio so au tindela na ba capture ya nenge ba transférer ki ba message wana donc avant na obimisa yo awa tona bimisa bino awa mutu na mutu oya yebiki aza conscient toza consciente que a transférer ba message ami retiré pour nos tinda répertoire nyonso ya bato ya groupe et pas masa informaticien a traquer en haut a yela biso ba preuve yes ça on a zoyoka basi. La moto na minata. Et donc la voix sur nyonso na groupe peut-être que le bac franchement na ba voix sur la image. La voix sur la image.
kana kobatela mwa feeling wana tika rit duce ampesa yeli bango na bafrançais eske bakoyoka ye mpenza wana intimidation loba nango Gladys dute abi aza na motu moko kotrake banimero na bino aba bokotisa motu na groupe batunaka identité na ye mokotisaka bato na groupe wana loyenge na bacomédien na bajournaliste na bachronifote bango nyonso bazaka na bagroupe wana aba bokotisa motu na groupe batunaka okotisaka bato wana bagroupe na loyenge boye atolela moninga twana pasi twana se makambo interpellé biso te vraiment s'il vous plaît monique nakoki oloba nanga te mpona na pasi à garder silence moni nakoki oloba po apporter un prix na makambo tozosala alobi tozala bato baconscience na biso ezala en place s'il vous plaît so eza na bato bayoka pasi te mais eza na bato mpe bayoka pasi awa vraiment rito oyeba te tendresse azalaka comédienne ajouaka pa ex na ye ya comédienne abosani nkombo papa soki nani yango wana po bandeko ezalaka bavoice ekotaki lio na bureau na ngai nayebisa bino rit alobi aza na bavoice balingi kotinda te to interroge na bureau so batindi biso tokolakisa bino toye lisusu na live bureau azwaki bavoice mosusu apparemment baswanaki lisusu oyo eza bavoice ya lobi lelo lisusu bavoice ekotaki baswanaki balingaki basimana na nzoto ya mado alobi mama na ya komata ya Gabriel na mokongo tozalaka tozwango so tozwi yango bandeko toye tokotisa bino oka tozwaki bavoice ezalaki lobi na butu ntango biso tolala bavoice ekotaki ya lobi ya lelo lisusu ekotaki papa aussi voilà azalaka mobali mwasi ya papa aussi azalaka comédienne atikala komani kosalaki journaliste voilà yango batiai na groupe en tant que comédienne parce que des fois babengake ajouera mpe bango nyonso bacomédien bakoma mpe baémission kosimba bamicro bakoma dadada bakoma basalaka nyonso basalaka badanseuse mpe botikala Rémi Kovotor Kimia Rémi asali nini Ruth asali nini Ruth yo mutu namoni ozali na groupe obimisi bavoice parce que oyebi bango nyonso ozali na groupe kuna bandeko boyeme video ezalaki bavoice tozwaki ya tomemeli bino balobi na ngai te bakomeli ngaki bavoice ekoti leta epanzana parmi baswanaki lisusu eswanaki parti mosusu bazwi pare ya Gabi parti mosusu bazwi pare ya Mado bebika na théâtre motu na motu na ye ntango ekokota tozalaka tomemeli bino lisusu totilingi bavoice okosana te boyeme video parce que so boyeme video te youtube akobloke nga ntango ya bato ya Gabi bakanisa na fingi bayeba babloke bokosana te kotya bagene soka nazwi nyonso omona ngai lisusu 5 minutes nakoti sur live bokosana te kotya bagene bandeko na nga na s'abonner Gladys merci kamata yo bisous s'abonner otie cloche à notification ou aimer pe vidéo keke président Douchenga na yo photo solo là to éviter pe cette bouche alors on a Congo so kaza to éviter mona na pe lisusu te chaîne na la to éviter tozela kaka programme matanga to éviter ce programme bapesa ki to éviter tozela kaka programme mais na enterrement oyo na mona ba kosala ba kobunda parce que depuis Diana a Kofi on tout ça la émission il y a bien tout ça que Benji Mathieu Kiti Benji Mathieu qui n'a habité ce qui les voit Diana ngote batunini kamata et Gladys to éviter ce qui les voit Diana ngote batunini banda mutakufa kaka bimi papa bimi boye to éviter ba voice va couper bimi non aza on apparaît ok parce que mon ana insulte ayo kana te on to ebate so kaza wapi kamata ya yo peri bon apesi mbote na na coach na nga mama chaîne environnementale ba oyo mama chaîne environnementale pour que ça abonne pour na commune chaîne environnementale mi pesa respect jane sono makangu no Ernest mi pesa respect na ebisio mi pesa respect oya yo ko ngana yebi ola yoka oto yebi na ko loka internet keba ko ko problem nanga te na tanga kombo na to soma na tanga kombo na yo na mwana sema mmoja ukanga hivi kazina za na mukila sawa tiata nena kwanza na kuna kitu na kote ojanga bio sababu yana biso baba kote wewe wapene pote kwanza manke yo mankenga yo kazini yo mankenga attention ni benda koza pembena ngate ni benda ta eza mabe mama ta eza mabe ni benga tango ya lobi voice ya lobi
s'il te plaît. Nabondeli vraiment na bolingo ya mokambi, s'il te plaît. Va vraiment kopana na lakisika motema. Allô Karine? Yeni otanga kombo na ngai yaka yoza yana biso ya yana tozo osana tozo lingo manke ngana camarade na yo Karine elinge bana no ndeni na tanga kombo na yo so mama na fana na tanga kombo no aka na fana na plateau na so mama na tanga kombo na yo na mondo to lingo mekanga mama na omo na baba so muke ndio to lingo mekanga. Attention na camarade note 1 na niveau mona yote na camarade noté boye ba théâtre lelo fo ba pesa ba to respect na camarade noté ok tangu ye alobaki yo lobité tangu ngana lobi ndo ekolo ko lobi na groupe na ngana memande ngambo baki na mission na groupe nanga mama attention na so na internet na loba oya yo na yebi na loba mo na internet wana sika ok na ngate soko ni ngoluka makambo okoswa makambo Swinga, aussi nene botaille. Comme ça, tu aurais des qu'on s'en sortir. Car il me fait sa valeur, il me fait sa respect. Natande kombo na yote, natande kape kombo na yote. Na mona koso na mono na yiki kari na vivaka. Mi fait sa respect. Jane sa no makambu no Ernest, mi fait sa respect. Na émission, mi fait sa respect. Oya yo ngana yebi, ona yoka oto yebi. Na koloka mo na internet keba. Koloka problème nangate. Natanga kombo na toso mama na kwa natanga kombo na yo. Na moyo kana. Na moyo kana hivi kazi na sana mukila sana théâtre. Nena fanda na kuna raison na kote. Ongea kapio sababu yana biso. Baba kote wala wapane pote kwa choma manke yo mankenga yo kazini yo mankenga. Attention. Ni benda koza pembe na ngate ni benda. Ta eza mabe mama. Ta eza mabe ni benda. Tangu ya lobby, faut ya lobby. Bolo lobby te. Boko sala ngani koteri, boko kanga ni na butu ni na moi. Na olonga bino nyonso bo mtoko kanga zate. Bande de jalousie. Nana eza do likambu no Ernest. So dino do tanga bi ba no internet. Luka makana ba problème. Yo tangu ye olobaki te kwa nini? Karine na asmo na binote o mona te internet e finganga mutu alukanga na ba problème te mutu alukanga za mutu eza bien te mutu alukanga na ba problème te tangu ya lobby tala rétroviseur elingi loba nini elingi loba kazo confirmer batu makambo batu mazo ba internet yo faut no tali fait comme fatu te faut ba pe fatu to ni makambo te pour no lobi kananga. Karine, s'il vous plaît, attention à bien dire. S'il vous plaît. Yotamu, naina loba bonsoir groupe. Yagabi ayena na privé attaquer nga makasi na privé. Naina loba boye. Oyo kanga bien. Ngaya gabi toza chimokote, toza ba camarade te. Toza ki camarade te, toza na kati ya groupe par rapport ya ndenge muninga na bakotisi na morgue te. Ba voice ya mabe na kati ya groupe. Soki maafa saki message ya mabe afinga ya gabi moi je sais pas. Ngana répondre ki voice ya gabi. Bonsoir. Elle a répondre yango ya gabi ala ndima na privé to soigner makasi to lebela di mabe makasi. Na ina lo ba ya gabi se respecter, ngana se respecter. Soki ya gabi aye kokota na kati ya vie privée na nga esimba te to beba na mabe makasi en tout cas pour moi na na impoli. Na ka très impoli en tout cas pour moi na impoli comme ya gabi. Azana âge oyo mama na nga sana ngo. En tout cas okuta na mama na nga ya sala théâtre que me ba sa théâtre kitoko. Premièrement na elo de son na lo ba ya mwana. Alors place la relation na bina mikie mwana ngo na ke ba relation ne ki abino sa. Ce to kuta na TV to fana ka kimia mu to fandi kimia en lo baté et ça te question dans na lo baté à sa relation tété. On a tous toza awa mutunyo sa relation. Alors le roi Nicolas va ça awa bo benda ya gabi mato s'il vous plaît. S'il vous plaît.
bonsoir la grande famille SOS Diana. Problème ni ile kawa onzam. Antukana kwa kuna ndana hapa voice tete kuna namoni kaka. Ulimwa siliki. Eza problème nini? Pardon Diana Bolimwa Nzambe. Karine micha na place ya leki. Nani babenga nani Gabriela Zayaya micha na place ya leki s'il te plaît vraiment micha na place ya leki ata tabia siliki micha na place ya leki tika ile eza malamu nayebi pe de problème ango eza ya nini naoyeba te SOS pour Diana ope ekufa nango kaka po ebandi koluka baproblème. Bonsoir la famille, bonsoir. S'il vous plaît, le quoi lik Nabino, le quoi la camarade du pied, il y a pas de nous pas. Non, c'est la biso, tout ça la caca Nabolimo. Tout peut ça sous ma tout forme, mon boy, qui va misana cause de la biso. Il y a plus de monde, il y a pas de monde, s'il vous plaît, tous les canaux pour problème au toit dans tous les lanons monima. Quand la ligne sur internet, titre, il y a nini, il y a émission, tant de tout le monde. Ils ont eu mon ami. On a pour ça tort, tous mes canaux pour battre la famille. On a harmonie autosaki dans mon temps, on a un problème. Quand il y a un problème, tous mes canaux pour battre la moi, feeling, tous les lamounina. Toi, on a pas si, toi, on a assez. Toi, on a assez. Makambo interpellé, bichoté vraiment. Makambo interpellé, bichoté vraiment. Gabi peut partout que la zone de Kazumbi dit ça. À garder silence. Harmonie n'a qu'aucun loba pour apporter un prix à ma tout ça à lobby. Tout ça là-bas, tout ma conscience, la chose en place, s'il vous plaît. Je fais ça en bas, boyo capacité, mais ça en bas, tout que boyo capacité, vraiment. Vraiment, on a besoin de capacité. La moto, on a une date. Elle n'a aucun besoin de nios sur la groupe, parce que c'est le bac. Franchement, on a besoin de la image. On a besoin de la image. Mais Nathalie, le résultat, le résultat, on a une question marque. Et non, les là, bon, on a les là, t'es en coufi, mais non, les là, t'es en dominé la maman. Non, les là, les ensemble. Nga mwati nga na besono ngana nga da kolina na vya mbutu le so na santé bana nga batikana nani. Non, les là, on a été banda. Nzambe bana batela biso tout monde bana biso de bokola. S'il vous plaît, pour la nuit, baliwa muso se ko interpeller bisoté. Pour la nuit, baliwa muso ko interpeller bisoté. Moi, Coco, sur les lapins, nous avons pas voix, c'est pas hypocrite. Mais le là, tiki bisou. Pardon, tu me quittes ça, comme tu sais, les guignons. Comme tu sais, les guignons. T'as bien le mot, c'est pas voix. Yagabi, pardon. Yamado, pardon. Pardon, Karine. Pardon. Tu peux savoir ton support, tu peux savoir ton accès. Et au fin de pardon. Bonsoir à tous. Les artistes, vraiment, on dirait tous en absent en mawa. Il y a des qu'on a besoin de tiki bisoté. Parce que franchement, c'est désolant. C'est désolant. Je préfère encore en école primaire, peut-être pour comprendre mieux que Bissot. Parce que, on dirait, mon moment où il télémé Bissot, tous comprendre karaté que la minute où tous en a besoin, il y a pas maquillé les OET, conflit, on va 2 balles, où il faut rapporter Bissot et l'autre.
tozonga non conscience na biso en place. C'est honteux ce que vous êtes en train de faire, surtout bandeko na biso basi. Kofinga nyonso bafingaka biso likolo ba comportement oyo. Toko changer ba comportement na biso te. Hein? Et pourquoi vous sur la privé, vous ramenez tout dans groupe? Est-ce que vous pensez que nous avons besoin de bêtises? Si vous avez vos bêtises, vous avez vos conflits, vous avez vos comptes à rendre, allez gérer ça ailleurs. On n'a pas besoin de ça ici. Mais qu'on a besoin de couper vraiment conscience et interpeller bisoté. Non, mais franchement, vous se comportez le roi Boaba responsabilité. La plupart d'entre nous, vous avez la personne audio, la privé, vous êtes responsable, vous êtes maman bana. Vous sens sa responsabilité. Nous avons besoin d'un morgue. Pas si ça besoin d'un thème. Mais vous voulez vous rendre des comptes. Franchement, ils ont mingi. Laissez moi que tu vas bien un artiste comédien zali sous-souté. Tu prendre conscience. Vous avez maman Nicolo. Vous savez là-bas H la binote. Bako Sakara a moins de 40 ans. Bonjour la famille. Hey Luz, Ada, kasi lié on a la tinda qui va bien supprimer. Et ça qui lié à film était. On a côté siko, tu as bien siko la direct princesse mamie to yo kapenza, ma voice est bimina groupe. Mais on a moi tinda groupe. Et on a moins la tinda donc voice ou na koto. Et ça beaucoup de discussion té. Et ça on a pas de la famille ça na sur la groupe. Quand de Karina Lobaki, quand de Gabipa Lobaki ba su on ba tatine on a internet na kuna na ni président Doucha Lobaki donc nyoso to eza kuna. Vous avez un soni peut-être on a matin on coupe non on matin on coupe mimi ma voix stop na moi zo que continue on kuna c'est ça bien franchement c'est pas bien ça. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. On coupe non yo kana ba bovo Christian Ngoma Chika Amini Nganita. Bon, toke nango boye o ayebiki ye moko abimisaka ba audio a se retirer na malembe parce que nana oto sola na masanga mo traquer ba numéro nyonso eza na groupe oyo traquer ba numéro nyonso otindela na ba capture et bon bino bokotsa bat na groupe botala te so nani azani boko mo traquer ya ndenge ba transférer ki ba message wana donc avant na obimisa yo awa tona bimisa bino awa mutu na mutu oyo ayebiki aza conscient to aza consciente que a transféraki ba message ami retiré pour nazotinda répertoire nyonso ya bato ya groupe epa masala informaticien aotrake yango aoyela biso bapreuve. Papa Allô Karine. Karine, ngeni otanga kombo na ngai. Yaka ya na biso ya na tozo, osana tozo lingo manqué. Ngana camarade na yo. Ngana camarade no ten Karine. Elinge bana no ndeni. Ngata na kombo na yo. Yo soma na fa na otanga kombo no. Ata na fa na plateau na soma na otanga kombo na yo. Na ngondo so lingo mekanga mama. Na mo na baba somo kimo to ndoko to lingo mekanga. Attention. La camarade noté 1. La niveau mon ayote, la camarade noté. Vous pouvez battre les lots, vous pouvez pas faire respect, la camarade noté. Ok. Tango yé à l'obaki, yo lobité. Tango ngana lobi do écoute. Ya gade ban. On va se monter.